Bonjour, bonsoir, chers fidèles internautes de Vérité Universelle TV. Bonjour, partout dans le monde, ça dépend en Herbozo Landangaï. Et Zangaï Wabino aime les servantes parfaites de la poupée noire de la presse. Aujourd'hui, je suis venue, celle comme vous voyez que nous avons plateau, nous avons partagé Nabino histoire où est vraie, est histoire qui a fondé non. Est vraiment histoire vraie où pure sœur a pesé na betelaï, est vraiment pas si makasi. Pe ma mettre na besoin kaka yaba. Ba réponse na bino na ba remarque na bino na liso na ba conseil na bino malgré na que eza émission eleka na TV te koleka na YouTube ba réponse à cause lango après 2 jours ou 3 jours er batu ba kotala ba kokota boko répondre na numéro ou ekozala afficher eza numéro na ou soit na kopesa bino numéro plutôt na fait émission na pesi mbote na boss des boss babi maître jaune une des boss pendant maître jaune na mona babi mère boss aza boss maman Micheline donc oh boyo sali mokino a mobile na boss c'est que yemoko aza boss équipe mobimba ya Vérité Universelle TV bambote na bino ebele bambote ebele na oza sima ya caméra Igor Singi donc bambote ebele sikeza na cordon cordon na fsenga vraiment nante to bombi na kombo to bimisango sima bambote ebele esikaza DT Fabrice Lundombi un bon tonton bambote ebele sikeza pourquoi pas mon papa chéri mon papa chéri on dit Jean Bilendo Jean Bilendo papa bote la bino poupée noire bambote ebele vraiment esika azali na koti na be ya sujet na nga ya lisolo na nga donc sujet bo découvrir en kaka bo découvrir en ezapete na part na yemo kwaza mabe non donc on peut na ebité sona lobanini après atune ngai conseil to atune nga remarque na pesa yeso kina na zama be yeto mobali ne na baki non na ebité lokola a exiger ki kena le kana ngone émission to ça na besoin ya ba remarque na bino ba conseil na bino et que ça là vraiment bien na minute foyer na ezali sous bien ti foyer na epanzani donc azana fiancé na ye mobali na ye na boza ni na loba kutu kombo mena on lobate na bombi mobali na ye aza mutu mo boye balingana na ye donc na ba réseaux sociaux na biso to utiliser ba Facebook ba ulingana à partir ya wana mobali alinga ke na bolingwa solo yepe alinga mobali na bolingwa solo mobala epa na bango abimi fiançailles asali prédote mais mariage basta la kitembala biseno na zongi na poto et bon na zonga na zuyo toke ça la mariage na France andimi pe d'accord mobala tindela ye bambongo vraiment chaque fin du mois otinda monga bike moi sinon on a besoin ya mafuta on a besoin ya somba et loko on a besoin de crédit pour basolo là en tout cas mobile azwaka vraiment soin ya moi sinayi tindela moi si bambongo mais ya ko comme un moment mobile ortine de la moi simbongo te donc ça tindeli moi simbongo par rapport ya bambongo bande ko tindele et ça la insuffisant et ça la vraiment insuffisant moi so mona so saleli mbongo en salela mbongo c'est comique o em sino ba 4 mois boye mbongo esili mais étant que moi si abande vraiment ko linga suko tout ça mobile n'était pas mobile ne bande ko préparer les mbongo ya billet to pe ya visa po yepé ça la ke yepé akota na France c'est ça mais mobile a combien na ba gema robo donc a comment ki na ngote mais ça ba gena et donc a sala ka déjà des prix kala donc a sala ka sonnet a outil France a yekin koya na yekin nda na kin bon em susu ana ba séjour il y a 15 jours ou 20 jours sonnet c'est 15 jours et pas moi c'est alobake nana ba séjour il y a 10 jours or que ndinga aoye bongo si un jour nous sorti na wana a passer ba jour na ina hôtel na hôtel wana azaki na ba pire petit na ye moko boye na ba ndinga ba kin ba pire petit na bazala wana pona lukela ye ba si donc ba petit chéri moko boye azo régner na bango nano azo régner na bango soit monique etikali 10 jours à ko se représenter pas moi si na ye aye de moi ça mona ka mobala outi poto aye ndone mobala a outa déjà poto ayane déjà des prix kala si qu'on a koya mobile wa uta poto yana des prix kala wana ndenga yebongo moi si pas vendre habiter mobile ne déjà yaka wana na beti bino na ba jena nous au mobile sala moi ça remarqué et le côté donc pire ça na ebisinga poupée noire je comprends pas ezaki diabolé donc une to eza nzambe nda révélenga ne ba makambo salaka to eza maman diabolique côté lenga na zanga libala nanga nyonso wana to ozela ba réponse tabino ba téléspectateurs bo benga na ba appel WhatsApp bo répondre nga surtout vraiment so besoin na ba pays étranger bo répondre na ba WhatsApp et ça la bien pour le jour na koya
na répondre na tanga ba message na bino pour na répondre à bino so pas besoin na kisha ça pour répondre na ba SMS na ba appel WhatsApp na appel normal pe et au sala pe ka bien pour dans un akay na pembeni air muta répondre nga na ko make réponse na ye pour les jours na ko zongela bino na pesa ba réponse yango vraiment na otanga na opesa directement na opoka pe ba dédicace na kombo ya muto ya répondre kinga c'est ça vraiment na zongo na lisolo na ngai après mbala moko fille kaka ndi abande mbala manda ko tindela bambongo insuffisant wana na bambongo insuffisant o mobile na bande ko tindela ye mbongo ya ko sala ke mbongo esili ya mbongo esili ba pire petit wana bazaki pe na master na bango mo boy a master yo lali boy biso ko tana pire vient na biso mo boy soka uti poto eto lukila e ba bébé ndeka na ba quelque chose ba terme ndeka ba ka ba bébé ba vrai chéri donc ba momi donc ba momi ya bien to lukila ina mon pe na commune na bino ba momi ya bien makasi ba obima ba koto e ba gwa via pire vient na bino ezani ba gwa pire vient na biso ezake alinga ba fi baza a moi pembe mo lancer moi banjo to mike ka ndezala yepe nani pire nani master ya ba pire petit ya vie wana a bien vie mais master est vraiment seulement ya bien eza kopa bien beaucoup tu sanga tinga na momi belé côté tout sola na bango pe bien so pe na proposer mutu pe akoso pané pe bulo ka pe fianga uta ba poto ba miki na bandenge mo boye aya na bambongo na ye vraiment ba ondima na bango ba pire petit ya vie wana ya vie ya nani ya chéri ya pire sœur nanga ba pire petit na ye ba zui master na bango ba kotisi na cop bon on le cop bon yango lesa bango po vie wana ata ekinte so aka na France so ba bi allo vie tu as besoin de quelque chose tozangelo ko boye via otinda le vieux pena atindaka ba kotisi et ba présenter peu plutôt et pas vieux ba ebisi pe vieux mondenge za boye to yena master na bisa sika pe koto na bango na quartier na bango azo bimisa vraiment ba momia kitoko ba solo li pena vieux pas bi d'accord nous avons besoin puis ya bakano pour nous ndeti côté na bango sili ba momi nyos ba wela mikolo ba ozala vraiment na osepela vraiment na bango te ndenga lingela vraiment momi azala ndenga lingela momi azala après mbala moko master ya ba pire petit ya vie wana commune oya wuti so bo comprendre ngande lisole zo kende eza commune oyo pire sœur nanga azala moi si ya vie wana pire sœur nanga na bampiaka na ye kaka na bampiaka na ye wana ale master ya ba pire petit ya vie wana ba yo contacter oh sœur kutu moni kutu ndenge eza boye to ana cop mo boye fa na betelo lisolo ya cop mo boye ya bi lisolo cop ni nango bo betelanga oh sœur betelanga terna otanga likomba sœur ba pire sœur nanga vraiment bazala ebele pardon na kati bino tena bo galibanga pire sœur nanga wana mona Frida Mouche Frida Mouche c'est vraiment mandinga ba bimitakangi Victoire Mobimba bambote belé sikaza et ala ngoyete bokaza te ke yete na pese ka bambote na zongi na ben lisolo nanga ha après mbala moko habité sœur no betelo lisolo sœur na yebisanga lisolo ngo ezanini abino sœur no mo to silikate abia no silikate na bampia kana nga to va no e nyonso po pure sœur nanga na basola pe bien na master ya ba petit ya vie wana mondenge za kutu boye boye bien oyebi wana pire sœur nanga lo bani oyebi kutu bien na obetelo lisolo e no sa na pia kana ko kate so lisolo mbongo fongola no ngai no fonga mana ngai mais za ka lisolo bien menani petit wana pe garçon wana pa bi oui lisolo bien oh sœur nanga ngena lo bano kaka to na vie mon boye auto bakota mikili viango donc alwara to lukele ba chéri mon boye bien et puis ba chéri ango alomba kaye ata so bo silisi na bino so na besoin loko so bengi au tindelo au pesa pixia na ngabi na raisonner na prendre na mbali na uta azana na poto na ko lenga pe jikate abi d'accord c'est raisonner so mona ngo eza bien o bengi ngai to sol pe na me pas vie wana pixia na ngati ki petit wana pe garçon wana tikeli pixia na nga 2 jours pixia na nga banjo raisonner 2 jours kute ko kite na ba mpia kazaki na nga ko kate ye mo ko bana pe na poupée noire pia kana zalaki na ngo ma ko quand même ko soma bo excuser ata bon jeune kapamba na ko kate mbongo ezati ata ye chéri na nga ebi ke to benga na te mikolo mais a benga nga pété ata na peine normal il m'appelle pas a benga nga te mais ebi ke na ni loti nani lo côté kutu ko lia ko vivre zaka gere ba grande sœur na yepé le roi za ndako albala koma ke ya le kisi journée kuna
allié et puis azongi ka bongo après mbala moko wana ali azui abengi garçon wana azui téléphone deux journées ko kite jour moko kaka na butu wana bengi garçon na ebisie allo ozapi abi ona za ndako abi bongo vraiment ko kate mais manga kaka pa jika na binongo na mone nani azui ameme pa jika avant nanu je vous dis yimo kalo bananga abi beta liso nanga mais insister que na kende bongo pamba te po bongo bozo ke aza lâche aza ndumba abi kende bongo pamba te po ande ko kokate avant wana mobali na benga ka ete mobali asundoli mwasi etant que engager mwana batu comme engagement na yo il faut avoir soin ya mwasi ba papa okoya ko sutuka boye mwasi mo bazala ki na bien yo moko komisi ndumba mwasi mo bazala ki na bien lobby et comme kaza mwasi mabe or que za yeti na condamné na ba papa te mais na opesa ka conseil par ba papa or que eza yeti or que ndenge emsu obanda ko sala ke azala alors se sentir ça sous bongo te ndongo bandai ko kabela e eza sous bongo te même ata ko kabela te so monde ke na minisa na o ko kate oza mbongo te benga ta mwasi na yo benga mwasi na oye ba santé ça fait du bien mwasi na minisa na donc akoma ki na ebite na ebisa bino nini donc bino moko ka bo comprendre li solo ndenge ezokendela ndenge vraiment ezokendela après mbala moko azuye pire nani lobi nango pour des jours nango croyait bengi na butu des jours et kokité pour ebisa ki garçon na tikelanga des jours et kokité a bengi garçon na butu ya lelo pour lobi nango to comme deuxième jour garçon ça va ser non ya lobi na tongo ake pa ebisi na kokate memanga kaka pa jika na bino wana natala ena nuto solo la nanu na yeba soka lingi nini to na yeba soki asala ndenge nini abi d'accord c'est azeli ser a sokoli a bonga bien c'est maquillé ne ba fi bazala kaka na besoin za proprement parfum nini mais ata parfait silaki a komiti na niveau asenga garçon na pesanga stick na yo to pesanga de yo non to parfait na yo na pomper ne ko mata na solo bien vraiment moi ça komi na suka moi ça komi na suka aza ngata même mafuta yo pakolo ya pamba ayebisa na garçon na il fallait qu'il na yebisa yo o ilanga ta mafuta lait de beauté faki na biso ilanga ta lait de beauté lotion nazala ki na ngoti nazana ngoti na yeba te so na pakola nini asenge pa ba voisin a s'appliquer na pona ye appliquer na nzoto et puis asili si bakei vraiment lisolo oyo atanga moko na yoka kiango na bete réponse ni na pesa ye mes chers téléspectateurs ba abonné na biso nyonso vraiment na bete na pesa ye réponse ni na bisi non donc on a eu moko insister obi ke nga lokwa na sa na réponse au pesa te na bete la yo lisolo yango et les canaux YouTube comme ça ba abonné na biso ba téléspectateurs na biso ba tout ba Rolanda biso ba répondre na ko pesa yo réponse zela ka peut patienter ba kei inde tina flat et ba komi na flat bakoti avant bakota na ba komi na réception ba bengi ejika allo tozana ba pa ya momi bala ba ozela o matisa bango ba mati pam na mata na garçon na fongoli pam koko vieux petit nanga boni vieux na mutu na mutu na elio pisa na mambo ya quartier akano kokate vieux na biaza libanda koti sai je vous dis j'étais pas là nazaki wana tendingi moko bande ko betelanga lisolo na mimoni lokwa nazalaki wana nanga mo salinga vraiment somme era fongoli porte à koti azangi loko oloba ba ba tala ni kana mobile ba suku tout temps ya hotel maté mobile era moni mwasi pa moni mobile mwasi na vertige wana fongoli porte abimi akei alobata un mois ta démoté mobile pe kuna atikali mwasi pe akei siko na minito siko yo nani garçon wana azongi film nigérien te peut-être te elle solo ya pire sœur nanga bino bo répondre nga ndina ya na pesi bino combo na ye na pesi pe na combo ya mobile bino bo répondre na ko sa bino te bolo bate ke YouTube ozalaka lokuta bon ba combo te non loba pour yemo ka permettre nga abi mona ba réponse na bino RD akoloba ako permettre pe ngai
na loba kombo na ye na zonga pour na loba kombo na ye pour na ba réponse ya bato pe o ba répondre biso o vraiment ba répondre biso pure sœur na bima na hôtel akinda abimi akei azongi ndako mobali pe atikali o batikala koloba na nani na garçon wana nga na yebite pour na zala kiti na yebite pour na zala kiti garçon wana ayo bima akei kuna pa pire sœur na nga qui pas pire sœur na nga pire sœur na nga na apesi pe tenter ya sola na garçon apesi garçon na ko tenter ya sola na yi abo sola na garçon na minute aolela kaka tina minute to zana bino boy aolela kala tisi ko mobala bengi ete eloko te yeba bengi mobali te mobala bengi ete eloko te donc ayebi ke voyage mobali ni aosala pour aya eza voyage au bossa makamna bango nyonso mariage pe bakende bango mibale mais est-ce que botala makambo ba yokuta na voyage oyo ce que na tout na bino na ye na mobali na naza mabe to na ye na mobali nani asali mabe vraiment partout baboni na nga nyonso baboni na biso nyonso na besoin ya réponse na bino baboni na biso nyonso vérité universelle naza vraiment na besoin ya réponse na bino bon répondre nga pardon. Bon répondre, voulez-vous me contacter pour me répondre? Contactez-moi au plus 243 90 67 94 327. Je dis bien plus 243 90 67 94 327. Nous avons vraiment besoin de réponse na bino. Nous avons vraiment besoin de réponse na bino vraiment na komi na vraiment na suka na za vraiment on a pour na remercier bino nyonso o besoin ka ten ko landa be mission na biso na chaîne na bino ya vérité universelle TV. Merci beaucoup na komi na suka ya émission na biso vraiment merci parce que besoin ka ton ya ko landa ngai na chaîne na bino ya vérité universelle o bino nyonso besoin ka vraiment tant bo vanda ka pena pour na ko landa pe noir na bino o bino nyonso bolinga ami. Bah merci et belé na Maître John babi boss de boss à moko na YouTube boss aka moko on respecter ba travailleur papa John Maître John bah merci et belé na ya no tanga komba Maître John ya John Maître John plutôt balobaka moi ça boss à boss moi ça boss à boss ce que boy sala mokili na yo yo so mobali na bien mara boss mais yo no boss te wana italio no nommé boss c'est que maman mon a le boko pete apes akanga miss maman Micheline le cœur de mon boss John Bambote belé puis ba merci et belé et sika azali équipe technique mobimba ya vérité universelle ba merci et belé bisika bozali là on se retrouve à la prochaine numéro. Au revoir, bye.